breaking news basango ya Congo na bandako pe bamboka na bino nayebi ke boza ebele boza kolanda basango mboka boza kosepela na ba intervention pe bozali bongo branché en direct ya Softkins TV télévision les oko émettre sur live sur internet pe bozali bongo na kati ya Sentinel TV tolobaki soki okoti na moko ya émission na biso na YouTube ya Didier Forme alata kala soko lingo tala ba vidéo na biso faut kende cliquer côté à vidéo ko cliquer côté à home te mais cliquer na vidéo et comme on a première vidéo ti na dernière vidéo na biso parce que bato belé bazo ka koyeba ba émission nini te o biso to sali alors basango ya Congo lelo vraiment ezali kitoko weekend to lekisango kitoko tolobaki ete Congo bololo akoleka te po tata Mario afundaki ye parce que balobi azoba vérité na Congo na TV balingi te TV kaka lokuta ya Congo eleka makambo lokuta ya Congo eleka po elalisa ba congolais tolobaki lisusu ete mikolo oyo breaking news bato bazolanda ngo ebele bato bazosepela bazosala ba réaction awa naza na réaction ya ndeko moko sur dossier Chantal na pasteur ricain alobi Chantal afutami po azalaka komema ba mama mingi à Londres et pas ricain la bimisaka ricain lokola pasteur ricain lokola prophète na ye pe ayebaki ke ricain azali camarade ya moninga na ye mobali na ye abalaki ricain mpona koyokisa odon passe ezalaki libala tembe amoni ndenge ricain abalukeli ye ricain alulaka poto azala koluka nzela oya poto abomaki libala na ye pamba te po ayebaki oya poto donc ete ya basi tu oyo bazolongwa poto kokita Kinshasa kokende kolukaka baprofete banganga basokolaka bango bapesa bango bamungwa bapilipili banyonso donc ezali ndenge kaka mama alobaki tonga ya lisano ebungaka na lisano pe bomoni bino moko combien de bato bazokende epai ya nganga walesa et pourtant walesa aza na ye nganga kisi aza pasteur te bato ebele bakendeki kuna basimbi maboko na motu bino oyo boza envoûté to bosangisi kindoki na ye bokontinue kokende me boyebaki botia maboko na motu ezala maani alors nazoyamba ndeko à partir ya Afrique alors bonsoir papa Tony papa Tony abengi papa Tony azali invité na biso ya breaking news à lelo parce que breaking news kokenda na musika lelo toke Kinshasa boyoka sango ya papa Tony. Allô? Ouais, bonsoir papa Tony. Bonsoir. Ozali en direct ya breaking news chaîne oyo ezolekaka na Manchester pe na Londres na diaspora. Liboso tozo présenter ba condoléances na biso. Papa toyoki ete mwana no akufaki na Londres bayibaki ye babalisi ye yo yebaki te mais azongi pe na Kinshasa omoni ebembete sango nini bana Londres bazoka yo pesa message ozanango. Bon, en tout cas, ndeko ezali pasi mingi. Ezali pasi mingi, ndiki kaka bomuka tipe ekine ngwana me. Nadini ko banda nanu na Messina. Bandana na ko se présenter papa Tony. Bon, ngai tobingwana naza na villa Kinshasa na komuna njili. Kana zali papa ya Nansingwana oyo auto kopika bino kala mingi na Londres. Biologique na ye. OK. Donc nadini koloba boye ezali pasi mingi ndeko na ngai mpona situation oyo donc ezosala ngai pasi makasi ezali awa donc maya koloba eza te mais nali kobanda nano na bapersone mibale bapersonnalité mibale donc Messina mpasi et puis na mwasi na ye Londa bazwa ngai mwana na âge ya 12 ans bazwi ngai mwana tozolanda papa mwana na âge ya 12 ans pardon tozolanda yo bazwi ngai mwana na âge ya 12 ans na 12 ans bazwaki ngai mwana wana entremise ya alo nazoka papa loba na yo donc na mwana azalaki epai na ngai na ndako mama na ye koyiba ye atindi epai ya mama pontu na epai ya grande sœur na ye Londa mwasi ya China mais namekaki
nakoki kokomela jina mokanda e atindela ngai mwana na ngai wana na depuis 93 ete jina akokomela ngai mokanda naza na mokanda koti awa na ndako sikoyo akokomela nga mokanda koloba na ngai ke no naza na france namei kozonga na londres na kozongisela yo mwana na yo patati patata me mwana azonga te na ndenge bayaki kobalisa mwana ngai nayebi te evolution nyonso ya mwana na ngai nayebaki yango te ango bazozwa mbongo social ya mwana na ngai aza kolia nyonso wana ngai naza koyeba te me pate eza nini lelo mwana wana akofi baye kozongiselanga mwana aza na banationalité mibale epai mwana aza na kombo moko ya ba angolais kombo bapesa mwana Maria Emiliana Nini Moni Pietri mwana wana botami le 12 septembre 1982 le 11 septembre 1982 alors que ngai mwana na ngai wana na tingwala abotama le 19 juillet 1979 bon sikoyo ozomona ekomi banationalité mibale nga mwana na nga aza congolais et en plus naza na atindelaki ngai page ya passeport na ye mwana azozala angolais mais lelo baye kokunda mwana na kisasa ai bakundi mpe mwana ngai mpe na moni Papa Tony oui lokola toza na émission tokende na lombango répondre kaka na deux questions mpona nini ebembe ye na Kinshasa yo omoni yango te pe message nini ozopesa na bakoko na yo na bato bayibaki yo mwana voilà deux questions wana ebembe ezalaki na Kinshasa yo omonani te ndenge nini bakundi mwana yo oyebi te mpona nini otuni mama mwana te place bakundi mwana pe leta asali nini pe message nini ozotika na bakoko na yo na famille ya Londres awa bon ngai nalobi boye ouais nalobi boye ngai soki nakokaki komona événement parce que nasengaki bango nyonso tu bosala na potitela na ebende na nga mwana na konga mais lokola bazalaki na bacomplice na bango awa na Kinshasa complice na bango nde mutakende koyiba koro ekese matikita ake koyiba koro asali bamakambo nga nayeba te même jour na mobali ya mama na ye mutakende koyiba koro wana donc le même jour basalaki tunga nayeba te situation nini pai nini bake na koro wana donc natie komona koro parce que natengeli koro batinda mpa na ngai kuka batindango mpa na ngai sikoyo bosali nde nini ese mwasi na yo alakisi yo te place ebemba mwana yalaki alakisi yo te mwasi mama mwana jusqu'à présent alakisi nde ebemba mwana na ngai alors bango bazali wana eza ye nani fina nalonda bango nazosenga na bango balakisa ngai epai nini bake kora mwana batindaki ebembe wapi nani ayebi ebembe wana ekomi bongo ndenge nini parce que makambo eza makambo osakana nango te moteke basituation ekomi banationalité ekomi mibale deja mais oyebisaki nga ke olobaki ke okendeki na ambassade ya Angleterre mpo mwana akomaki anglaise na ambassade balobi nini bon nakotisi badossier nyonso bankete ezosalama soki bakorapele ye donc makambo eza na ambassade ya Angleterre ye azosala makambo na ye epuis nakotaki mpe na ambassade ya Angola mpe azosala makambo te parce que ekomeki te kombo mais il me semblerait ke kombo oyo bapesaki mwana na Angola deja moto azali deja ekisaka na kombo wana bon tokiki nano makambo wana mpo eza makambo ancour eza makambo ya justice yango tala mwana debole bapesi mosusu awa eza te sikoyo papa comme mpo tosukisa naina tuno question bokilo na yo okito oyo atikali na bakoko na yo bosololi okoti na contact message mpo bakolanda yo message nini ozopesa bakoko no mwana no atiki bana 4 ko message nini opesi bakoko na yo mon frère avant na banda koconclure na suka na banda kopesa message ya suka ouais nalingi kosenga na boye nazoyebisa sina mwana na ye oyo azwaki bakarte ya nasi
oyo azobendaka mbongo na banque. oyo azobenda kobenda banque ouais mbongo wana bazongisa mbongo wana mpo eza mbongo na bango te eza mpona bana na ye bazoyoka yo bango bapesa koyiba Londres mobile ezoyoka yo papa. eloko na lingi zinga alakisa ngai epai nini koro ya mwana na ngai ezali problème na nga makasi yango wana mpona kotika ye te soki atikali kolakisa koro ya mwana na ngai ezali wapi alakisa ngai koro ya mwana na ngai epai ezali bon bakoko na yo na bokilo na yo message ni aza en contact s'il te plaît aza en contact na complice na yo aza na kisasa awa ese matikita mobali ya mama na nasi mobali ya odete bayebani bayoka na bango mibale mobali wana azolakisa ngai pai kor ya mwana na ngai ezali epuis soki meme azali makasi soki ayebi ke azali na problème te aya kinkasa ayolakisa ngai kor ya mwana na ngai epai ezali problème na ngai ya makasi nazosenga kaka yango wana eza radio moye tokende makambo ebele ebele ezali te message mpona bakoko mpe bokilo. bon bakoko na ngai bango nyonso to atuka kitoko nalingi bango mingi bizu bafanda malamu ngai moko nzambe akosala ngai tokomona na farafara na bakoko na ngai epuis eloko nalingi koloba lisusu boye paster nunes azala au milieu du village d'abord aza mosali ya nzambe naza koremercie ye nayokaki ke atiaki mabongo na ye ebele mpona enterrement ya mwana na ngai na remercie ye mais po mwana na ngai temikunde bambongo bazina bazwi eza bambongo ya mwana na ngai bamobatie mpona mwana na ngai komitunda mais nasengi paster nunes merci mingi na oyo asali mpona te ya mwana na ngai mais naza na besoin nasolola na ye soki akoyoka nga soki akolanda ngai apenga ngai naza na besoin biso mibale tosolola ok nakotia numero na yo na se comme ça bakozwa yango ok popo na ngai asambelaka na église na ye merveille ye aza encadré spirituel na ye encadré popo na ngai malamu ngai na jine rien à voir avec jina azali angolais nga aza congolais donc bakoko na ngai na ndaku ya dinati mais dina alakisa ngai epai nini kor ya mwana na ngai atie yango nga nakunda mwana na ngai ndenge nalingelaki eloko nazosenga yango wana. Merci mingi papa na biso Tony, merci mpona confiance nakokomisa message bato bakolanda soki deuxième émission ekozala tokozongela yo mpo bacrédit ezokende na kosuka nzambe apeso makasi toyebi ke eza mpasi bayibi yo mwana na age ya 12 ans oyo komona mwana akufi bakundi ye meme omoni ebemba mwana te naza moboti nazo comprendre mpasi ozomona nzambe akonsole yo. merci mingi soki prochaine moko benga ngai développer kaka po eza suite ezali likambo te nakobenga yo merci bandeko batali bouti kolanda wana papa ya Kondo Nancy tozalaki ne awa nzoka bayibaka ye na famille bamemie na poto papa wana banda amona mwana ne na âge ya 12 ans malheureusement ebembekei papa wana amoni pe place bakundi mwana te alors boyoki message apesi awa alobi Nunes benga parce que na fongolo Nancy afongola ye bango masolo tout oyo masolo mwana abetaka na matanga Nancy abengi malgré au contribuer mpona kokunda bere osalaki benga papa wana bosila na kimia mpo ana kanda grave donc merci ezali breaking news basango ya Kongo na bamboka na bino okito yo mpe kota en contact na nga parce que bokilo na yo aza na posa na yo donc bomoni mosala oyo biso tozosala na Kongo yango wana alors awa tolobi ete basango ya Kongo James Swan oyo aza ambassadeur ya États-Unis na RDC conféraki tête à tête na Gabriel Kyungu Kumwanza na Lubumbashi. Qu'est-ce qui se cache derrière cette conférence? Car alias Kabila tremble parce que Kabila Nangongo a contrôlé sur le côté. Le vrai président Congo ezali Azarias Ruberwa, le génocidaire rwandais. Yemuto a contrôlé tout. Pays Yemuto azana ba contrôle ya ba garde présidentielle tout. Et puis Oya Lobaka Nabizi Makarara Yangwana alias Kabila Asalaka. Donc eza ko yinda ba côté kuna
dialogue ya IDPS na PPRD en balotage tokolobela sous makambo yango te mpo ekomi bakosala to bakosala te. IDPS azomonte se bachere toyebi te eloko nini ekosalama me ekozala mpasi parce que ti sikoyo balobi bakodialogue te. Alors entre-temps, même les anciens disciples de Tshisekedi continuent à se moquer de ces derniers, même dans ce cas Tshisekedi alobi bakosala nini na bango dialogue sans IDPS. Or ayebi te ke bakobunda vraiment bango na Tshilombo mpo Tshilombo asali nyonso mpo dialogue wana alasali bamive na ye azolinga esalama. Alors na Nigeria bazolela plus de 40 morts, na Mali plus de 40 morts pe baterroriste bafrappe kuna. Mais bandeko ya Nigeria na ya Mali bazo regretter que ba Congolais ba amité ya mabe ba complexé ba moni ba drapeau ya ba mboka na bango te na ba Facebook na bino. Bandeko pardon bolongola nano ba drapeau ya ba français botia pe ba drapeau ba misu ba tia drapeau ya Mali ba misu drapeau ya Nigeria puisque bango bazo le la ba 40 morts na ba 120 morts. Biso na Congo biso toza ba manipulable te pour na Congo toza na plus de 20 millions de morts oyo tozo le la donc to monité tokotia drapeau bato mosusu nini. Alors na ntango oyo opposition ya Congo oyo esombami na Vitalo ekomi branche ya PPRD ezotia makelele na badiscours Kabila awuti kondima nanga na mwenze ba agent na ya PPRD ba prêter déjà serment devant la cour acquise au Rwandais alias Kabila. La cour acquise alias Kabila va prêter serment donc Batouana ne bako aider ceux qui l'élection la prochain président Azaneka Mouta PPRD. Donc tozali awa Nicolas sous belé parce que continuer combat parce que tozo comprendre le thème makamini tozo sala. Na niveau à Kinshasa bazo signaler biso que hôpital Mamaye Moïsa abandonné ba malade ou bazakuna abandonné à leur triste sort à cause de la grève des médecins. Alors nazana élément moko awa mise sur la tindelinga parti États-Unis ezalaki masoloto conférence ya Eve ba Zaïd ba Martin Fayulu na Ewanga à partir ya États-Unis to landa nanu comme ça na ozomela bino. Good question. Mr. Fayolo, in a year from now, how do you see Une année sikoyo in 2016? na 2000 na 2016 Encore une fois, merci. Je pose la question. okosala nini parce que Kabila ako glissé.
savoir Une bonne question. Kabila fait ici, c'est une hypothèse à ne pas oublier. Il peut glisser, mais s'il glisse, est-ce que le phénomène du Rwanda avec Abiyarimana, est-ce que c'est pas possible? kolalisa avion na ele ezomata. Est-ce qu'on ne peut pas envisager cela? Parce qu'on dit que c'est un combat intellectuel, nous devons le tuer. C'est glisse. Il faut que la population sorte qu'on le tue. Ok, on a pris la question, on va passer C'est à ça que je veux la deuxième question. ma deuxième question est est-ce que réellement nous aimons le Congo? Est-ce que réellement nous aimons le Congo? Ici, je reviens pour terminer au symbolisme. Ici, s'il y a un problème en Amérique, vous allez voir tout le monde a un flag, un drapeau. Ce drapeau-là rappelle le combat des Américains au Pacifique lorsqu'il y a 5 soldats américains qui plantaient le drapeau. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il y a un problème, il y a
bien parler. Les institutions déclarent que les personnes qui les apportent. Alors, deuxième cause de violence faite à la femme, c'est la question de la prolifération des armes légères, même des petits calibres, sur l'étendue des territoires. Donc, vous avez remarqué que la guerre au Rwanda, c'est entre les Rwandais, la guerre en Uganda, c'est entre les Ougandais, au Burundi, c'est entre les Burundais, au Soudan, et les Soudanais. Même Angola, entre les Angolais et les Érythréens. Mais la guerre au Congo, c'est tous ces pays réunis, selon qu'on est pour un ou pour l'autre, et puis nous avons des armées régulières, des armées contrôlées, des Congolais, des étrangers et tout ça. Donc, il y a des difficultés en ce qui concerne la prolifération des armes. Mais tous ces pays qui se battent au Congo ne fabriquent pas les armes. Les montages des armes peuvent se faire en Afrique du Sud. Mais les pièces, il n'y a que l'Afrique du Sud et le Nigeria font des montages des armes. Mais tous les restes des armes sont importés. Je vais vous donner une information. Je suis moi-même dans les forums des parlementaires de lutte contre les armes légères et les petits calibres. Les statistiques que nous avons données, les armes crédibles dans la région des Grands Lacs sont des armes fabriquées en Suède. Ce sont des Suédois. C'est un marché. Les Suédois qui vendent les armes au Congo. Les Américains fabriquent les armes, c'est vrai. Les Espagnols, les Belges et tout ça, les armes qui sont là en premier lieu, les grands fabricants des armes en Afrique, sont les Suédois. Et en deuxième lieu, vous allez vous rendre compte, ce sont les Espagnols. En troisième lieu, c'est la Belgique, des armes qui sont fabriquées à Charleroi. Ce sont des armes qu'on retrouve en Afrique. Et quand il faut des dégâts comme ça, le marché maintenant des reconstructions, des réhabilitations, on donne aux Italiens, on donne aux Américains. Alpha, comment, Dick et John Fabolli, l'a chanté, il y a une chanson, ils ont partagé l'Afrique et puis rien ne nous étonne. C'est vraiment exactement la même chose. Alors, pour le moment, nous n'avons pas la capacité de faire sur la traçabilité des armes. Ces mécanismes-là se font à un certain niveau. Là aussi, la diaspora peut faire le plaidoyer. La diaspora doit faire le plaidoyer, accuser l'Italie, l'Espagne, la France, la Belgique, ceux qui inondent, et la Suède qui inondent les armes au Congo. Donc la prolifération des armes constitue une cause, et une autre cause, c'est la mauvaise gestion des relations. Il y a la porosité des frontières. Il y a des pays que moi je connais qui constituent pratiquement une parcelle clôturée. Je prends l'Afrique du Sud, c'est une parcelle clôturée. Bien que Lesotho se trouve en Afrique du Sud, mais tout autour, c'est des villes bardées. Et on laisse que la partie pour la douane. Et ça se ferme à une certaine heure. Entre le Botswana et l'Afrique du Sud, c'est clôturé. Il y a des endroits, il y a des murs et d'autres des villes bardées. Je prends les cas de l'Amérique. Les États-Unis, c'est une parcelle clôturée. Vous allez dire, on clôture avec le Mexique parce que là-bas, il y a des narcotrafiquants. Mais avec le Canada aussi, c'est clôturé. Ceux qui viennent de Boston, vous le savez. Il y a des bandes seulement plus haut consommées, tel kilomètre, on peut passer là où il y a la douane, mais tout le reste, il y a des murs. Bon, chez nous, on nous interdit de faire un mur entre les Rwandais et les Burundais. C'est pour les contrôles tout simplement. Quand on met la clôture, ce n'est pas qu'on est contre les Rwandais, mais c'est pour tout simplement une bonne gestion de la frontière, une bonne gestion de la maison. Ça rentre dans les projets forestiers. On va dire que c'est trop blanc, non. Il y a des endroits, il y a des frontières naturelles. Si c'est au niveau du lac, vous mettez la force navale qui doit contrôler. Là où il y a la terre, vous mettez des fils barrières au niveau des parcs, par exemple, de sorte que même nos bêtes ne traversent pas. Comment on peut retrouver des okapis ailleurs alors que dans le monde entier, tous les scientifiques savent que l'okapi ne se trouve qu'au Congo, à Efoul. À quel moment l'okapi est arrivé à l'Ouganda? N'est-ce pas lorsqu'il y a porosité des frontières? C'est la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qui est aussi une cause des violences faites à la femme et des déversements des enfants de la Mauvaise gérance des affaires. Alias Kabila qui ne s'y connaît pas, il fait n'importe quoi. Le Sénégal ne sera plus Sénégal les jours où nous allons construire des orphelinats et des hospitaliers. Parce qu'on sait que même si cet enfant-là n'a pas de parents, il y aura toujours un parent. Même si ces parents-là n'ont pas eu d'enfant, il y aura même un enfant du quartier qui va être chez celui. Il n'y a pas d'homme de béat, il n'y a pas de orphelinat. Alors, une autre, ça je crois que ça c'est la dernière question spécifique. Bon,
janvier, c'est le 20 janvier qu'il y a la nuit des nuits ici aux États-Unis. Donc, les dialogues ne constituent pas un espace où la possibilité pour. Alors, pour la candidature commune, rassurez-vous, nous allons nous battre. Nous avons déjà compris le message de la population. J'ai eu à le dire à l'interne. Au premier tour des élections en 2006, le président Kabila avait obtenu, après bourrage des yeux, 44%. C'est-à-dire 56% des Congolais s'étaient déjà prononcés pour l'alternance au pouvoir. On l'avait vu, il était là depuis 5 ans. Mais il n'y avait pas la canalisation d'un leadership commun. Plusieurs candidatures, une trentaine, des fois étaient éparpillées. Et parmi ces Eve a bien parlé, Fayoul a bien parlé. Voilà celui qui va nous énerver, c'est Ewanga. Écoutons-le. Dans mes propos, parce que je n'ai pas peur de regagner la prison. Et quand je suis sorti de la prison, je reçus des amis, beaucoup même de l'opposition, qui sont venus me dire, monsieur, taisez-vous. Moi je dis, si je me tais, vous me tuez. Je ne peux pas me taire parce que ce feu a été allumé. Et mon attachement à la patrie, je ne peux pas. Avant que je me quitte Kinshasa, sans blague, une réunion s'est tenue au niveau de M. Kalev, où il a été décidé de mon élimination physique. Vous avez suivi à l'internet, il y a eu mon radio qui a déjà documenté là-dessus, au Capi, le patron Monisco. Je dois travailler avec les amis des droits de l'homme. Je ne sais pas quel est le conseil que vous me donnez que je me taise. Je crois que je ne vous ai pas dit ça, nous étions 9000 en prison. Les condamnés que nous étions, nous n'étions que 1200. Et vous avez au moins 7000 jeunes 7000 jeunes de l'âge de 15 à 25 ans. de 15 à 25 ans emprisonnés pour Nafi Oui, en prison. dans les mouroirs de la prison de Makala. Et à tour de rôle, on les fait sortir parce que 9000 personnes, on ne peut pas les faire sortir tous le même jour pour un bain de soleil. Ce n'est pas possible, sinon la prison va exploser. Il y a des gens qui sont enfermés pendant 2 mois. Ils ne se lavent pas. Trop sale, des cales, maladie de la peau sale, ainsi de suite. Et quand on les fait sortir le matin, vous ne pouvez pas sortir sur le terrain de football parce que c'est plus loin. Les enfants congolais. C'est un camp de concentration. Un camp de concentration d'alias Kabila, Et pour ça, vous me demandez de là où il extermine les Congolais comme des lapins. Il faut connaître M. Kabila en partie. Un collègue, un compatriote a dit, mais il faut aller vite. Non. Moi, je crois que les flux est déjà plus. Si en janvier, la commune de Barumbo et de Lingwala avait mordi au schéma, c'était fini avec le régime de Kabila. C'était fini, il a fui, il est allé à Mwanda, le même jour il s'est retrouvé à Kananga, bon à Lubumbashi c'était pas possible, il semble qu'il a passé sa nuit à Goma. Il était parti. Donc c'est pour dire qu'il faut croire à notre peuple. Il faut croire au peuple guinois et au peuple congolais. Et je crois que nous sommes arrivés au moment où il faut faire sauter le terrain. Pour ça, ça passe ou ça casse. Et c'est l'histoire d'un peuple. Est-ce qu'on se souviendra de ce qui ont sacrifié leur vie? Je pense que nous devons tenir bon, parce que la plus grosse erreur que nous commettrons, c'est d'avoir peur. Si nous chassons la peur, cette question de foncer tout droit et c'est fini. Et je crois que les gens se préparent pour ça. Nous étions au meeting et la population a demandé Topi, ma mère, ma maman, Topi, nous avons dit non. On a dit non, non. Aujourd'hui, ce n'est pas pour ça. Donc, nous avons encore de ressources
n'a pas de candidat. Et que vous le vouliez ou pas, le règlement avec Kabila, il faut l'article 64. Il est pour toi dans le schéma de rester au pouvoir. Vous pouvez dire tous les même les conseils qui nous est donné ici, d'aller au dialogue. Mais il a fait les concertations. Il y a eu 699 résolutions, il a refusé d'appliquer. Alors, quelle est la garantie que vous nous donnez aujourd'hui? Ce qu'il cherche, c'est déjà d'entrer dans la salle comme nous sommes ici. Même si vous craquez la porte, il dit, mais monsieur, vous étiez là. Le peuple a décidé. Et nous disons ceci. Si M. Kabila est animé de bonne foi de ne pas toucher à la Constitution, notre présence, ce dialogue n'a pas d'importance. C'est le seul qui propose, c'est à ce niveau-là. Il dit qu'on lui prête des intentions, mais on vous dit que les soirs, son directeur du cabinet, le monsieur de la NER et de la DGM, sillonne les maisons des opposants pour dire acceptez les glissements s'il vous plaît. Il a encore des choses en réalité. Nous ne savons pas lesquelles. Mais il faut dire que le destin du Congo depuis 1885 reste international. Reste international. Et le Congo aussi, la France, le Congo-Brazza, Hollande a dit, mais le président est autorisé à consulter son peuple. Mais le destin du Congo il est international et surtout piloté par les Américains. On nous dit que le monde a été tué par les Américains, c'est connu. Ce sont les Américains qui ont fait de Mobutu une grande puissance. Et il a fallu un matin à Richardson qui est venu lui dire, monsieur, si tu ne quittes pas, ton cadavre sera traîné dans les rues de Kinshasa et les chiens vont en bouffer. Ce qui a motivé le déplacement vers Badolite quand il Mulumba annonçait dans son dernier conseil de ministres. Et qui a amené Moussa ici. La maison des Américains. Et qui ont trouvé sa tête. Sur les mêmes. Et qui ont imposé Kabila. Les Américains. Et ils lui ont dit c'est fini. Et il dit non, je reste. Alors il est entêté par certains États africains qui pensent que la stabilité vaut mieux que la Constitution, le respect de la Constitution. Et quelqu'un très important nous a cité ce pays-là, l'Afrique du Sud. Le Rwanda, actuellement. Mugabe, le Zimbabwe. Et le Kenya. Et curieusement, le Kenya. Le jeune Uhuru Kenyatta, qui va jusqu'à dire que la MONUSCO, c'est une force d'occupation. La MONUSCO doit partir. Et tout cela, vous comprenez, c'est à cause de richesse de notre pays. Mais les Congolais n'ont jamais profité des richesses de leur pays. Vous connaissez le plus riche du Congo aujourd'hui? Un Indien. C'est un Congolais? C'est un Indien? Non, un Indien. C'est Rauchi. Et le deuxième, c'est qui? Forest. Belge. Alors, hier, nous avions des Kasseboué, de Wetrafa, de Wetou en famille. Aujourd'hui, il n'y a plus de millionnaires congolais. Et ça, c'est une volonté. Il ne faut pas que nous ayons l'argent. Parce que si nous avons le contrôle, le monopole de
Il parle bien, mais il va déconner. Il a parlé du stop. Et maintenant, ce sont les actes qui doivent être posés. Mais il faut dire que M. Kambere, effectivement, a travaillé avec Kabila et c'est l'histoire qu'il a tourné la page. Et on n'a pas la littérature continue toujours à dire qu'ils sont en contact. Iwanga tombe Tsiba Si moi, je pouvais et percevoir efface tout ce qu'il a dit quand il commence à reconnaître à Kamere que c'est un enfant du Congo. Donc tous les Congolais sont les collabos. Comment ce gars peut arriver à les glorifier Kamere? Kabila a perforé le vivier électoral de Kabila à l'Est. Il a déstabilisé tout. Et puis, quelqu'un peut dire... Il oublie qu'il y a quelques mois passés ou quelques semaines passées, Kamere et Katumbi étaient allés voir les sénateurs pour aider Kabila à rester au pouvoir. Et ce monsieur de Ewanga est en train de glorifier et de faire des éloges à Kamere, qui n'est autre que l'agent de PPRD dans l'opposition. Comme tout Congolais, a comme na suka a BBC masolo et puis na kamwe bandeko to bazaki na sali wana batiki ya komisa Kamere. Entre temps biso toza na ba preuve que Kamere na Moïse bazo travailler de mèche pour na sauver Kabila. Alors monsieur Ewanga aza pe corrompu, aza acheté parce que soki azaki vrai Congolais alingaki Congo ndenge azo prétendre alingaki jamais kokumisa Kamere parce que Kamere azali l'idée sur kopola na kati na biso malamu. Alors wana ezalaki basango ya Congo na mboka na bino, basango ya Congo lisusu balobi ba étudiant ya Kinshasa babandi déjà koningisa mboka bien que ba policiers ba soldats étrangers baza na mboka pour na ko massacrer, mais ba étudiant bazo banga te. Alias Kabila ne dirige plus. Par contre, Azarias Ruberwa, le génocidaire rwandais, c'est lui le nouveau président du Congo. Il dirige et contrôle à 100% la garde de Kabila et tout ce qu'il décide, c'est ce qui se fait. Ce qui te sali soulèvement popularité, Tokozala surpris bien que envoyé spécial il y a England na Congo a réitéré et idée il y a opposition que dialogue ezali pour na glissement te pe ezali pe pour Kabila tika na pouvoir te. Alors tolobaki que il faut glissement populaire bato ba malibanda to benga Kabila pe tozo continuer na système omoni ndo kibelela système ezaka moko pesa bango singa mulai bami diembika bango moko bobosana te ke na prison toza na 7000 jeunes il y a 15 à 25 ans au bakangi bango bazobomaka bango mikolo nyonso kaka po ba Congolais. Breaking news! Yes, Nkolo.